eloko bato mosusu bacomprendre to wana bolingo mais mingi baa bacomplexe bacomédien mingi baka bacomplexe et puis balaka na mwa ki jalousie moke bolingo eza mais moi haine wana nde mte botisaka mwa ki jalousie epesaka complexe bato bacomprendre mosusu oza eloko bato mosusu bacomprendre to wana bolingo mais mingi baa bacomplexe bacomédien mingi baka bacomplexe et puis balaka na mwa ki jalousie moke bolingo eza mais moi haine wana nde mte botisaka mwa ki jalousie epesaka complexe bato bacomprendre mosusu oza eloko bato mosusu bacomprendre to wana bolingo mais mingi baa bacomplexe bacomédien mingi baka bacomplexe et puis balaka na mwa ki jalousie moke bolingo eza mais moi haine wana nde mte botisaka mwa ki jalousie epesaka complexe bato bacomprendre mosusu oza. Bonjour, bonsoir à tout le monde, c'est votre artiste José de Londres. Je voulais vous souhaiter bon week-end à tout le monde, que Dieu nous protège, que Dieu soit à notre côté, quoi. Donc il va faire ce qu'il nous dit. Tous à soit bonne santé avec Dieu. Toujours continuer au PSA et likia quoi. Trois ou le bezate to PSA ba bonne santé, ba séjour kitoko. Maramna biso ya avancé ke liboso car nzambe ne mtuto kocheli likia sans yebiso tozate yekolo pe mayem ta sala ke noto zana mokili donc on continue à soutenir biso tina suka malgré to yebi ke no ezade nzela ya nzambe na ya satan tant biso to penser na nzambe satan pas obulele biso to biso pe to foto luka to contrer to zana toujours aliment quoi donc simba ou ya tali la nzamba li la ngate akele na ngate ya biso toujours tozaka na makolo pe na mabolongo ya nkolo nde kosimba kwa donc bambote na tout le monde sauf motu te biso to se soutenir kaka na mabondeli is back.